liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila akonga mongali solo se solo mukolo mwa lelo totombeli bakoko banso ya mokili mobimba nteke elamu na kombo ya nzakumba. Donc mukolo lelo eza mukolo ya mvulusi kimbangu, mukolo oyo asangajaki, mukolo oyo adeterminaki assurance ya vie ya bomoto na ngana yo oyo tobotami moi mwa lelo, parce que na époque wana ministre azalaki te, gouvernement africain ezalaki te, bamindeleka nde mbande ko gouverner biso, kasi ye alobaki liloba ya bosembo nyonso ete mutu mwindu à la longue akoma mokonzi ya kolandela suivi ya mambi matali bomoto pe bomoi na ye. Yango lelo tozolobela bino makambo etali 98e édition, kasi yambo tobandamanaka na biso mokolo lelo. Mokolo lelo est tombé vendredi, donc loko tombé uzuna bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 moko sila ndeko keba 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 na kuluzu ndeko keba 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 biso baindo ebongi toyeba mvuluzi kimbangu tobengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo 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 anzambi pungu kembo 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 amvidi mukulu kembo 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 nyashongo kembo 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 akonga mongali kembo 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 achemaunga kembo 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 kembo. Donc oyo ezali ngonga ya kozongisa lokumu na bakoko na biso par rapport ya misala nyonso oyo bango basalaki. Yango lelo tobotami mpona kotombola lokumu ya parcours ya mobimba ya bakoko na biso. Yango lelo tozali na kati ya 98e édition ya kokanisa mvulusi kimbangu vis-à-vis ya baparcours oyo ye adeterminaki mpona kopesa biso continuité biso bato ya lelo. Donc lelo to tobi eza 98e édition elingi kolobaki kimbangu bakangaki ye le 28 3e mois. Seke autaki Kinshasa ayeti na Matadi Mayo le 18 mars 1921. Kasi le 28 mars 1921 ntango yakomaki bakongo le oyo tozokobenga lokola le 19 mars 1921 akomaki na bamenance coloniale. Kasi lokwa bango nde mutu batiaki mibeko mpona komenanse mvulusi kimbangu, alakisaki makamu si ya kombo na nzakumba mpona kopesa nga na yo délivrance, mpona kosikola nga na yo na bomoto toza nango lelo to comprendre musala nini oyo tosengeli tobakisa par rapport ya continuité ya misala nyonso oyo mvulusi kimbangu asalaki. Donc lelo toza na bino na losambo ya le 13 septembre. Yango tobandi mbala moko na makambo etali ba arrecitation ya mvulusi kimbangu, parce que le 18 mars 1921 alobelaki bosembo ya nzakumba ete mutu mwindu esengeli ayeba nzambe ya bakoko na ye mpe abwakisa binzambi oyo ye na colonisation. Kasi azwaki ba menace coloniale, et tous ces menaces coloniales alembaki te parce que ememaki ye toujours na condamnation devant l'époque coloniale jusqu'à le 13 septembre
bakende na ye na procédure ya condamnation à mort oyo etambwisaki ti le 3 octobre 1921. Dans le 3 octobre 1921, azalaki condamné à mort devant le juge Rossi na capitaine Tizpe conseil de guerre. Mais le 13 septembre, ils ont le rôle à parcours. Oye, abandé ko se présenter pour nous beta tolo ete mutumundu aza peuple na ngai esengeli botikela e liberté pona a exploiter mobimba makambo nyonso o nzakomba abombi na kati naye. Kasi lelo histoire ekomi tripotée par l'église kimbangiste donc to bayeke tokotikela bango accepter parce que biso tobotami siko mpona kolandela nyonso kotia siko kimbangu na sommet ya ngwende ya kibokonzi na ye. Bakangaki ye na mbanzangungwe, bakangaki ye pona kolongola boumbu, bakangaki ye na lutendele, bakangaki ye pona kozongisa boyebi. Kimbangwa tikaki bilaka e Kongo, kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo, kimbangwa zalinde mosalisi ya libota. Anyokwamaki pona kopesa boyebie, anyokwamaki pona kolongola boumbu, anyokwamaki pona bapasi esila anyokwamaki pona ngana yotobika. Kimbangwa zalinde mobikisi ya bakoko, kimbangwa zalinde motindami ya nzakomba, kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo. Anyokwamaki pona kolongola justice, anyokwamaki pona kolongola boumbu, anyokwamaki pona kopesa bomoko anyokwamaki pona kolakisa bonzambe. Kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo, kimbangwa zalinde motindami ya baindo, kimbangwa zalinde motindami ya nzakomba. Solo se solo mukolo mwa lelo yambo to banamanaka na biso ya lelo tolobi tozo présenter bino losambo ya le 13 septembre. Dans losambo le 13 septembre eza mukolo oyo nzambe ya bakoko babengi nzakomba alakisaki nguya na ye na kati ya mvulusi kimbanga parce que azalaki condamné pe bajijaki na injustice epai bamindele, kasi injustice wana ememaki ye na procédure ya le 3 octobre 1921 asilikaki ayebisi bamindele ke boza na droit te ya kopekisangana te ya nzambe bakoko na kati ya mabele na ngai. Abetaki loboko na ye mbata na mesa ya juge Rossi e mesa ekabwanaki na 4 parties. Bayokaki lokito ebimi kimbangu wana abimi na kati ya boloko ya mbanza ngungu, abi mutu mwindu akoma mundele, mundele akoma mutu mwindu. Yango jusqu'au lelo biso tozobetela ye tolo tolakisa na tous les peuples du monde ke bata nyonso bozo perdre mpona bokumisa Yezu. Yezu azalaka te, Yezu ezali ekeko. So bondimi kokumisa ekeko ya baisrael to ya baisraélien bokotelengana pasi na bino kosila te. Mais soki tondimi totombola lokumu ya kimbangu oyo atambolaki na bosembo nyonso ya nzakoma mpona kobikisa nga na yo kati na minyololo ya boumbu oyo eumeli 512 ans, elingi kolobake tokokangolama na vision, tokokangolama na lolenge ya kozalela na biso na kati ya mokili, tokokangolama na lolenge ya kokumisa bakoko na biso mpe na balolenge nyonso. Bayaki na tembe po bakabola libota Kongo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Bayaki na tembe po bakabola loposo moindo,
Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami maloba kimbangu solo mobikisa loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo maloba kimbangu solo mvuluza loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami kimbangu azongi na Kongo pona kosilisa boumbu bilenge totelema pona tolanda kimbangu bamama totelema pona tolanda bakoko yende peve ya Kongo soki tondimi tokobika bilenge totelema pona tolanda bakoko bamama totelema pona tolanda bako mvuluzi kimbangu na Kongo anyo kwa makimingi bilenge totelema pona tolanda bakoko bamama totelema pona tolanda kimbangu yende bwanya mayele lobiko baindo nyoso bakongo totelema pona tolanda bakoko bamama totelema pona tolanda bakoko do yende abetelaki nga na otolo pona tolongwa na boumbu ya pasi nyonso tozali komona moi mwa lelo esengeli tokanisa ye mpe totombola lokumu ya kombo na ye likolo na nyonso nde ekopesa biso baouverture ya mobimba ya makambo nyonso tozokolela oyo etali pasi ya bomoto na nga na obutu mpe moi pamba te soki totie kombo na ye liboso ekofongwela biso bizibeli ya mabombami ya bolamu ya bomoto na biso oyo toperdaki kasi soki towangani ye na parcours pe na basouffrance nyonso oyo yamonaki elingi kobaka tokotelengana liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko wizi wizi di kwange papa pasi za kimbangu lusasula mvuluzi weto wize wizi di kwange papa watusonga yo nzambe na beto bandombe bilenge bambuta lufeti salanga lufeti keketa mahuba tusonga betu mukanda walufwa enzambi na beto watomanza ya yo wize di kwange tata pasi za kimbangu lusasula mvuluzi weto wize di kwange tata watusonga yo nzambe na beto bandombe buzindombe mayamona nga luze imo mukusosa lusasula mvuluzi kimbangu emayalonga nga lwasimbamo ekwa bandombe nga lufeti wilamo nga kimbangu oyo namona bino moyembyango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango epa baindo kaka bokoyokango mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumu kimosiki beni sukula ntima bilenge bakanga masambu benajo kilumu kimosiki beni sukula ntima bamama bakanga masambu benajo kilumu kimosiki beni sukula ntima bilenge bakanga masambu benajo kilumu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mamanga mameye ye mamanga mameye ailwe ngisi wa monao yange sukula mamanga mameye ye mamanga mameye
ailwengisi wa mona o batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluziki mbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 nzambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 vili mukulu kembo siwasolwa nzaya yoso kembe na baba bakwikila muzambia mpungu tulendo kongo kembo 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 chemaunga kembo siwasolwa solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba Olen Nkumu. Yepowa maweja nyangila chemaunga mbunga tobelelio na kombo ya mvuluzi kimbangu na tina ete omimonisa kat na biso bilenge ya koto mibale pe omilakisa makat na biso pona kobikisa biso liboso ya mikakatano ya lolenge nyonso. Mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na nguya ya nzakomba na tina ete otondisa biso na bokasi o nzakomba apesa ikati na yo pona kobikisa biso liboso ya mikakatano ya lolenge nyonso butu pe moi. Mvuluzi kimbangu onyokwamaki mingi pona biso pona kozongisela biso elikia ya solo kati na bondeko oyo botongaki na nzambi mpungu tulendo ya manza velela pona kozongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki. Zinga biso na mupepe ya peve ya Kongo pona misu na biso mafungwama solo na tina ete tokundula mabombami oyo ekopesa biso bokasi ya kokokisa mokano ya bolamu oyo bolukelaki biso pona tosepela na nzakomba elongo. Pasi na bino pe na yo mvuluzi kimbangu yango nde eyano ya lobiko na biso batu ya lelo. Olobaki yango pelele ete okoza na biso elongo butu pe moi pona kopesa biso nzela ya kokutana na bakoko na biso pona tozo zinga biso na mupepe ya peve ya Kongo pona misu na biso mafungwama na tina ete tokundula mabombami oyo ekopesa biso bokasi ya kokokisa mokano ya bolamu nyonso oyo bolukelaki biso pona tosepela na nzakomba elongo. Pasi na yo nde eyano ya lobiko na biso bakitaye na bino. Olobaki yango pelele ete okoza na biso elongo pona kopesa biso nzela ya kokutana na bakoko na biso pona tozwa makoki manso ya mokili mobimba. Lotomo ya bokasi wana elata biso nzoto mobimba liboso pe sima ya mokongo pona kotalisa biso nzela ya solo oyo bino botambolaki na yango pona totonga mokili mwa sika na mobimba ya makanisi na bino pe ya biso bakitaye na bino. Mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezinga biso kati na lonene mapata bilembo nyonso ya likolo onse pona kozongisela biso manso otobungisaki kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba pona mokili mobimba totondi pona mvuluzi kimbangu elongo na biso bakitaye na bango totondo totondi pona baye oyo bakoya nsima na biso pona kokoba yenda ya bisika biso tokosukela pamba te biso tobotamaki uniquement pona
ko bayenda ya bisika oyo bakoko basukelaki totondo. Donc lelo ezali le 13 septembre tozolobela manaka etali mvulusi kimbangu pe bakoko na biso loposo moyindo, kasi mokolo ya lelo tosangisi yango na feti ya bonte oyo tobengi ya mama koko nzinga, molimo na nguya oyo tolobaki ete atambolaka na basolo ya bafololo to pe ya baflere mpona kopesa biso découverte ya manaka mwa sika. Kasi lelo lokwa tozoloba eza 98e édition ya kolakisa bosolo ya mvulusi kimbangu. Elingi kolobaka kimbangu oyo biso tolobelaka butu pe moi, tolobi ete depuis le 28 mars 1921 azwaki ba menace coloniale oyo tanga utaki Kinshasa aye na Matadi Mayo le 18 mars amati dans l'espace 9 mètres et azwi message ya kosola na nzamba bakoko na biso, kasi tango ya kiti azwi nzela mpona kozonga bakongo apratike oyo bapesaki ye na ndingisa ya nzakumba ete esengeli oyebisa loposo moyindo ya mokili momba bayeba nzambe ya bakoko na bango. Kasi akomai na bamenance coloniale, bamindeli bakomai komenanse ye, bayaki kokanga ye premier arrestation ezalaki le 28 mars 1921. Après ba continuité salama parce que suka na yango ekomaki pena ba menace brutale, gouvernement colonial akomi kopekisa kimbangu kote ya e batindi ba militaire ba kokanga kimbangu wana, kasi tomba ye kokanga kimbangu ba disciple bazaki na kimbangu batombokaki pe bakataki soda ya mundele litoi, kasi kimbangu wana azwaki makasa ya nzete afrote yango asangisi yango na morso litoi ekweyaki azongisi epa soda ya mundele litoi na ye ezongi normal. C'est kimbangu biso tokoloba tozoconsidere ye plus que Jésus. Donc biso tokotia kimbangu te na même valeur na Jésus, puisque eza bato bakotia kimbangu même niveau na Jésus ou bien bakotia kimbangu na se ya Jésus ko kimbangu atindamaki na Jésus bazali ba diable parce que bazoko dénigrer kimbangu. Mais kimbangu biso kutene alobi to tombola kombo na nzakomba likolo na nyonso lokwa Yesu apesi biso instruction to tombola kombo na nzakomba likolo na nyonso elingo bake kombo na epe senge to tombola yango pona to bénéficier pouvoir nyonso o nzakomba atambolaki nango na bakoko na biso ya ebandela mokili. Et c'est que la récitation à Kimbangu le 28 mars 1921 et même qui procédure wana tina le 13 septembre 1921, c'est que le 13 septembre 1921 de Kimbangu sikoyo akomaki na maboko ya bamindele kuna na Tisville Mbanzango, parce que le 6 avril batumbaki bandaku pe babomaki batu pona koluka la personne de Kimbangu amonana. Parce que Kimbangu wana a se laissaki faire te ayaki ko se présenter devant l'époque coloniale, devant conseil de guerre ye moko pe atambolaki dans l'espace. Siko ba procédure ya ba menace nyonso elekaki banda le 28 mars 1921 ti ememaki biso le 13 septembre 1921 bazwi Kimbangu bakena ye babombi ye na prison ya Mbanza-Ngungu, bakondane ye ke non yo ozotosa gouvernement colonial te, ye pa yebisi bango abike bino mpe boza na droit kooblige nga te, fo bino nde botosa mibeko oyo bakoko na biso batambolaka na yango. Ale basambisi ye le 3 octobre 1921 de esika bakondanaki ya mort. Donc feti esili te, tozolandela feti oyo lelo eza condamnation, début à condamnation. Donc début à condamnation bandaki lelo le 13 septembre 1921 Kimbangu batiaki na Mbanza-Ngungu. Kasi alakisaki makamu ici parce que bango balingai babomba sangwelamu onza komba débitaki na ona bakoko na biso, kasi mopepe bakongo réclamaki droit na yango pona kolakisa mutu mwindo wa mokili momba ete iloba bakoko ekoko bomba mate, kasi esengeli eza na mpoasa pona to identifier yango biso ba génération oyo tozobotama lelo. Etant batiaki na boloko makamu isi elakisama epo atelemele bamindele. Donc na date ya lelo le 13 septembre eza mokolo o Kimbangu atelemaki aboyaki ko se laisser faire
pe alataki siko esprit ya kotelemela ba belge na profondeur parce que alongolaki bomo abiki te mutu mundi peut pas fonctionner na lolenge parce que chinois fonctionne na ndenge na arabe fonctionne na ndenge na européen fonctionne na ndenge donc mutu mundi pe ata bo empêcher makambo to pe bo tripoter yango nyonso koyeba na poisa liloba nzambe bomo aseko bakoko na biso etika siko donc mukolo lelo biso tozolobela 98e édition ya makambo etali condamnation ya Mvuluzi Kimbangu biso pona biso na définition lelo tobengi yango mukolo ya délivrance ezali mukolo oyo Mvuluzi Kimbangu alongolaki bomo pe alati détermination ya bitumba asaplikaki na kotelemela bamindele mukolo lelo nde Kimbangu wana atesi konguya pe asaplikaki mpona kotelemela mindele koboya mensonge ya message au bon bande ko proposer pe ko remplacer message ya un monde nouveau où ils allaient ko laxasko ke e bandela mokili ezalaki nzakumba mpungutule ndambanda pele lakini moi mwalelo esengeli nga na otolobela bosembo ya baparcours nyonso oyo bakoko na nga na oyo batambolaki nango mpona tobikisama na bamakoki nyonso ezali mokolo ya kondimela bakoko na biso na manso balobaki elongo na nzakomba mpona tokangolama na manso repa ya mokolo lelo toliaka diversité ya nature parce que tolobi Mvuluzi Kimbangu atravaillaki na pouvoir ya bakoko ya bikolo nyonso yango biso toliaka banature nyonso mpo toabsorbe bapouvoir ya bakoko ya tous les tribus ezali mokolo ya kotya nguya ya bakoko na biso na pratique mpona tomona makamu esi ya solo oyo ekopesa biso nzela ya kobongisa mokili na ndenge esengeli ezali mokolo ya kotombola munene ya bakoko na biso na manso basalaki na kombo na nzakomba solo mpona totambola na nzakomba elongo pe tolata bokasi ya solo ya kobikisa mokili mobimba ezali mokolo ya kolakisa munene ya nzakomba na kati na mokili mobimba mpona kolongola bomoto na biso kati na pongi pe tosala oyo ebombama na kati na biso pe toyeba ntina na biso na kati ya mokili ezali mokolo ya kotelemela mikakatano ya bomoi na biso pe kolapa ndai mpona bolamu akangama na biso na bondeko ya solo ya kombo na nzambe ezanga suka ezali mokolo ya tembe na tembe egal mundenge to pe gazon mpona kotelemela lokuta mpona tozala na makasi ya manso mapesamelaki biso na nzakomba solo ezali mokolo ya preuve de preuve ya kolakisa bolamu na nzakomba ezanga suka mpona tosala bolamu oyo ekotongela biso bisengo ya libela na libela pamba te nzakomba azali bolamu kati na biso pe azali bolamu kasi aboyi yo na ngai tonyokwama liboso ya manso akabelaki biso uta boyei na biso likolo nse yokobombana wapi koyatini na yokokimela wapi koyati poso moindo ekimi epai ya nzambe nzambe bakoko tokimi epai ya nzambe nzambe batela biso tokobombana wapi koyatini na tokokimela wapi koyati bana kongo bakimi epai ya nzambe nzambe bakoko tokimi epai ya nzambe nzambe batela biso tokobombana wapi koyatini na tokokimela wapi koyati bana baindo bakimi epai ya nzambe nzambe bakoko
Tokimeba ya nzambe nzamba batela biso tokobomba na wapi koyatinina. Tokokimela wapi koyati loposo moindo ekimiepa ya nzambe nzamba bakoko. Tokimiepa ya nzambe nzamba batela. Donc pona mukolo lelo tosuki wana tolingaka kotombwa lokumu ya Mvuluzi Kimbangu oyo abundaki bitumba ya kosukisa pasi nyonso ezali kolata mutu mwindu butu pe moi. Alobaki ete engagement na ye na kati ya bitumba oyo ezali mpona sacrifice oyo ya komipesa mpona mutu mwindu alongwa na minyololo ya badongola meso mpe badongola meso wana tolobaki eza baeuropéenne. Bango nde mutu bazali bandoki ya vi na nga na yo. Lokwa ya kabeli biso bomoto ya solo mpona tososola ntina nini Nzakomba ayaki na nga na kati ekolo Kongo mpe akabelaki biso etando ya bayindo ya mokili mobimba esengeli to efase ba histoire ya démagogie nyonso oyo ezali kolalisa biso pongi totya sikoyo lumière na moi mpe lumière ya minzoto tobengi betoile, lumière na sanza oyo tobengi la lune, lumière ya moi oyo tobengi soleil, epesa biso sikoyo ba ouverture ya bamakambo ndenge na ndenge mpa mate Nzambe oyo akelaka moi akelaka yango mpo ekataka balien maléfique oyo ezokozongisa vi na nga na osima. Nzambe akelaka sanza mpo ebakiselaka biso bolingo kovivre na kati ya mokili. Nzambe akelaka minzoto akelaka yango mpo epelisaka makambo etali succès to lokumu ya bomoto ya nga na yo na lolenge oyo akabelaki biso uta boyei na biso likolo nse. Donc voilà mokolo ya lelo tolobi eza 98e édition ya condamnation ya Mvuluzi Kimbangu devant l'époque coloniale, devant les juges aussi na otobenga conseil de guerre. Yango to présenter bino prière de 4. Donc prière de 4 yango. Prière de 4 eza 4 prières. Parce que ane toza boye à partir mokolo ya lelo lokwa to célébrer deux fêtes ekutani elingo lobake to changer programme parce que to koti siko na programme o to lobaki ya deuxième classe d'évolution extérieure. Parce que première classe d'évolution extérieure to bandaki na 813/1 jusqu'à présent to kokisi 813/100. Siko to bandi deuxième classe par rapport ya ndenge to yokanaki na mibeko na biso 813/1 to lobai makambo nango eza sous contrôle ya chargé d'enseignement. Et to lobaki sous que direction technique a pas la responsabilité na et secrétariat caissier. Chaque membre administratif a kozala na part ya responsabilité na pour na tokengela iloba ko na biso etengama te vis-à-vis ya koyamba batu nyonso o bakoyingela na kati ya continuité. Mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe bikwenda ndombe bikwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yezu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yezu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene. Donc ato lo besko mobiki seza Kimbangu soki yo mutu mwindo yo kakate ozokanzake mobiki sino eza Yezu okotelengana ti okotika tembe. Donc biso tobota mpona kosisa bino tembe bato mokili mobimba bo comprendre que Yezu azali dessin animé asalaka eloko moko te mpona nga na yo kasi Kimbangu nde mutu azalaki envoyé depuis le commencement de ce monde et pas Nzakomba mpona aya kofongola nga na misu de façon tokoma égale na tous les peuples du monde. Yango siko tozobetela etolo mokolo mwa lelo na kati ya 98e édition parce que lobi tozalaki na 132e édition ya kotombwa lokumu ya Kimbangu wana po bato ebele oyo baza bato mwindu bakomisi ye chrétien. Mais biso obi te Kimbangu wana azalaki chrétien te parce que bato bakomisi Kimbangu chrétien bayebi makambo ya Kimbangu te loko église kimbangiste bakomisi Kimbangu chrétien mo bino bakomisi Kimbangu chrétien siko biso to reconnaître te ke aza chrétien. Donc le roi doit reconnaître que kaza chrétien tolobi ke toye kobunda na ba chrétien nyonso o va proposer mensonge
à travers Kombo Kimbangu. Donc, les chrétiens, on va propager mensonge à travers Kombo Kimbangu. Ezali église Kimbangu, c'est parce que tu bengi yango église marque déposée chrétienne. Et kozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambi mpungu. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko. Elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko maweja. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko. Elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge Kimbangu kakwiza o. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo Kimbangu kakwiza o. Waye o bana ya bilaka o. Waye o bana ya bilaka o. Waye o bana ya bilaka o. Bana ya bilaka Kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe nzambe mpungu ya velela. Kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe olenku munza komba waye o bana ya bilaka o. Waye o bana ya bilaka o. Waye o bana ya bilaka o. Bana ya bilaka. Donc oezali syllabus oezolobela makambo ya Kimbangu. Donc yo mutu mwindu ya Afrique mobimba banda na Congo soko lingo yeba vraie histoire ya Kimbangu kolanda bakibangiste te parce que tolobi ke bango bazalaki tripoté depuis 1952 tango ba Belge bazwaki Papa Diangenda pona ko corrompre ye pe komema ye na kananga na Lulabour pona ko enseigner ye enseignement catholique biblique. Pe ko joye susu na le 6 juillet 1968 comme me na Cartibiri en Angleterre comme il sait 25 litres ma bibembe pona ko boma vision na e asala continue misala Kimbangu te kasi atengi misa makambu nyonso o ezalaki bosolo ya délivrance abo moinanga nayo tina yangwana Kimbangu o tozolo be lelo ayesko kat nanga nayo a éclairer biso véritable histoire na e abi ya botate abi ya balate seke bato bazolo bake okimanga bala okimanga bota bazota mwana kata démagogie tope bazobanga église kimbangiste mais biso tolobi ke lokwa tobota na pouvoir ya ko déloger église kimbangiste ça veut dire to web ça bon la vérité même si babomaka batu mais biso to esiko pona ko détruire misala na bango oyo ezoko freiner évolution ya misala nyoso oyo Kimbangu alakisaki na kati ya mokili. Kimbangu atikaki bilaka Kongo Kimbangu azalinde mobikisi ya baindo Kimbangu azalinde motindami ya bakoko bakangaki ye na mbanzangungwe bakangaki ye pona kolongola boumbu bakangaki ye pona mapasi ya sila bakangaki ye pona ngana yo tobika Kimbangu atikaki bilaka Kongo Kimbangu azalinde motindami ya bakoko Kimbangu azalinde mobikisi ya libota anyokwamaki pona kolongola baumbwe anyokwamaki pona ngana yo tobika anyokwamaki pona bapasi ya sila anyokwamaki pona ngana yo toyeba bosolo bakoko ya baindo Kongo Kimbangu azalinde mobikisi ya baindo Kimbangu azalinde motindami ya baindo Kimbangu azalinde mokangolami ya libota ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu alingile azaitela yashi yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala
Malam vulule tilamna chami mala. Malam vulule wayo tilamna chami mala. Ivulule numala kimbangu ningi kukula yami. Mama nzinga walingile mama mafuta ningi kukula yami. Mama makeba walingile mama goti mango vile koka makeke. Mama wanzile walingile mama nyamega ningi kukula yami. Malam vulule tilamna chami mala. Malam vulule wayo tilamna chami mala. Solo se solo nzambe abakoko na biso nzapa. Yepo wa maweja nangila chemaunga mbunga tobeleliyo na kombo ya Mvuluzi Kimbangu. O mila kisakati na biso lolengo mila kisaki na kati ya bakoko na biso pona kobikisa bango liboso ya mikakatano ya lolenge nyonso. Mvuluzi Kimbangu solo tobeleliyo na nguya ya Nzakomba. Na tina ete otondisa biso na bokasi o Nzakomba apesaki kati na yo pona kobikisa biso liboso ya mikakatano nyonso. Mvuluzi Kimbangu onyokwa maki mingi pona biso bato ya lelo pe bileko ekoyingela sima pona kozongisela biso elike ya solo kati na bondeko oyo botongaki na nzambi mpungutule nzamba nzavelela pona kozongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki zinga biso na mupepe ya pepe ya Kongo pona misu na biso mafongwama na tina ete tokundula mabomba mi oyo ekopesa biso bokasi ya kokokisa mokano ya bolamu oyo bolukelaki biso pona tosepela na Nzakomba elongo. Pasi na yo nde elonga ya lobiko na biso olobaki yango pelele ete okozala na biso elongo butu pe moi pona kopesa biso nzela ya kokutana na bakoko na biso pona tozwa makoki manso ya mokili mobimba. Lotomo ya bokasi wana elata biso nzoto mobimba liboso pe sima ya mokongo pona kotalisa biso nzela ya solo obino bakoko bwa biso botambolaki na yango pona totonga mokili mwasika na mobimba ya makanisi na bino bato ya kala pe ya biso bato ya lelo mapamboli ya pasi nyonso bomonaki ezinga biso kati na londende mapata pe na bilembo nyonso ya likolo nse pona kozongisela biso manso oyo tobungisaki liloba na bino ezali nguya ya kokangola biso pe ya kozongisela biso bolamu ya manso oyo bino bolukaki na kombo na biso bakitani na bino etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na kongo nzala na libumu totombeli bakoko banso ya mokili mobimba tekela muna nguya ya Nzakomba totondo 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 pona mama koko nzinga mukolo mwa lelo esangani na mukolo ya Mvuluzi Kimbangu totondo pona biso bakitani na bango elongo na bakitani na biso o bakoya kotombola misala esika biso tokosukela totondo. Donc totondi 5 fois pona représenter elembo ya mama koko nzinga na mukolo lelo kasi to sangisi yango Mvuluzi Kimbangu azali na biso na bomoi seko pe mama koko nzinga azali na biso na bomoi seko lokwa Mvuluzi Kimbangu ayaki na lukito pe na otozobenga lokwa linongi ya londende elingo lobake mama koko nzinga pe azali kotambola na biso elongo na londende na mapata pe na kongenga ya minzoto o bobengi be étoile kombo na bango nyonso ekumisama pona kofongola biso misu to sosola pe to kundola bolamu ya bomoto na biso etikala se bongo bongola meso mwene pe kombo na Nzakomba o bango batiaki na lotomo nyonso ezala likolo na nyonso biso tondimeli yango pe toyambi yango na bomoko o ekelaki biso loposo moindo pona tobikisa mabota na mabota o ekoyingela liboso pe sima na biso liloba na bango ezali nguya ya kozongisa biso nyonso o tobungisaki totombeli mokili mobimba pe bakoko banso nteke elamu na kombo ya Nzakomba pona mokili mobimba. Donc voilà mwa muke o tozali nango na mukolo lelo 98e édition ya kotombola lokumu ya Mvuluzi Kimbangu pe ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai pona kofongola ngana miso toyeba nini oyo
to senge to sala na bomoto onza komba akabeli biso pe na bomoto o tozali na ngomo imo lelo kwa kimbango yaki na bomoto ya solo pona ko éclairer biso vérité esengeli vérité wana ngana to batela yango to boya corruption kasi to tia vérité liko na mesa pona ebikisa mabota ya mokili momba plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobi